bana mboka ndenge na yebisi bino na koya ko yebisa bino esika mwana mboka azali na information na oyo tozana ngo mwana mboka azana IP crime nde esika bakangiye depuis vendredi ba yebisi biso ba confirmer biso lelo balobi muntu akangisi eza gouverneur na biso Kabula Katwe balobi eza na bakonzi na biso mosusu ya IDPS bazana kati mais eloko biso toko kosenga bino bakonzi na biso bozala na mawa boza deja na bambongo ebele ezala muntu mosusu kozala azoloba nzala nde ezolobisa ye toyebi biso nyonso mwana mboka aza combattant mwana mboka azana mwasi azana bana na bebe lelo tango bokokangisa mwana mboka bakangi ye akufi nini yokozwa mais peuple bazotala bino bakotala kana tokotika kana souvenir ya ete muntu tel nde akangisaka ye akangisa ye pona nini pona mwana mboka banda koluka musala soki bopesaki mwana mboka musala eske akoki kobanda koloba biloko oyo alobaka wana nde eloko tozomituna bolingi bokangisa biso nyonso monoko biso bakombatant oyo tobandaki depuis Tshisekedi le père ti lelo tozosoutenir mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo muntu oyo azalaka na mawa Félix Tshisekedi Tshilombo muntu oyo azalaka na mawa oyo tomoni Constant Mutambo oyo tozobenga lelo excellent na ndenge atakaka Tshisekedi na ndenge alobelaka Tshisekedi apesi ye musala tala ndenge Constant Mutambo apesaki Tshisekedi mboti ma oyo Félix Tshisekedi aza nango balobelaka Félix Tshisekedi Tshilombo mabe na ndenge nyonso mpona nini akangisaka bato te vraiment bakonzi na biso tozosenga bino solution eza ete bopesa nde bakombata misala boza na bambongo ebele soki bopesaki bambongo bato wana bakobanda koloba bongo te bosambelaka tobundaka biso nyonso ensemble mais eloko mosusu ezokamwisa ngai bana mboka bakommunikateur wana mpona bango mosala na bango ezalaka ya kokumisa badepute kokumisa bakonzi mosusu bapesaka bango bambongo mais soki bayoki ndeko na bango moko akangi bakokanga monoko bakotikala koloba te félicitation mokonzi ya banzoya félicitation nani Sami oyo azana Katanga félicitation na ndeko na biso moko pe azana na mwena jitu nde ba jeune courageux oyo bazui pona koyebisa balandi ya mwana mboka ete bakangi ye mais na façon oyo bakangeli ye tosepeli te na façon oyo bakangeli mwana mboka tosepeli te ata soki moto aza moyibi jamais bokokomema ye na IP crime 3 jours na démocratie oyo biso tobundela na Tshisekedi le père na démocratie oyo Félix Tshisekedi Tshilombo azol linga efwanda me bino batu oyo bozana kati ya kokangisa batu bosi bobongi bobangaka mpe Nzambe atomboli bino tango Nzambe atomboli bino eza te mpo bokanga bato bana mboka nasengi na bino bopartage ebele ekomela bakonzi na biso bayoka biso esengeli botika mwana mboka aza na bana misato ya liboso aza na senga ya mibale aza na 3 ans na bebe lelo tan soki bokangi ye bana na ye bakovivre ndenge nini soki akufi pe na nzoto oyo aza nango bokozwa nini esengeli bopesa bino mosala bokotikala na makila ya pamba peuple congolais bakoyeba muntu tel mokonzi tel nde azali mpona mwana mboka asala nini akufwa ye nde akangisi ye bokozwa makila mwana mboka pamba
mwana mboka za congolais bopesa yende musala bopesa biso nyonso musala ba oyo bazo défendre mokonzi ya mboka bokokangisa biso monoko te tokobanda koloba ka ndenge mwana mboka banda koloba ete soki boyebi ngai nakufi naza te eza mutu tel vraiment eza pasi mingi bosala tout bolibere mwana mboka azonga na foyer na ye aza jeune courageux oyo alekaka ezala makambo mpe musolo baka peuple mpe basepelaka na ye yango biso tozwi courage ya koleka koloba ye te mpo mokonzi na biso ayebi makambo oyo te ekomela ye tosengi bakonseye nyonso bato ya anere nyonso botala makambo oyo soki bakangi muntu esengeli te bamema ye na IP crime ya liboso eza nde kopesa nde solution nde yango tozosenga bana mboka soki boyoki ete mwana mboka bozomona ye lisusu te bakangi ye epai ya bakonzi oyo baza bayini ya peuple. Merci. C'est une honte. Kabila Zalaki a président. Je vous révèle une chose. Kabila benga ba gouverneur nyo surtout. Ayebisaki bango mutu na mutu assumer gestion à province bisika zokam. C'est ainsi vous avez vu à Kindu là-bas. Allez-y voir Kindu. Comment est-ce que Kindu est propre? Allez-y voir Goma. Comment est-ce que quand Julien Paluku était gouverneur là, Botala ndenge Julien Paluku atika ba province wana. Botala comment est-ce que Moïse Katumbi atika Katanga. Ata les lotos finga bango. Aujourd'hui c'est nous les Kassayans. Donc comme des esclaves. C'est nous les Kassayans. Nous devenons les esclaves. C'est une honte. Au lieu de dire au chef de l'État, bon, ça la table communicateur, chef de l'État, Kassa Ezokoufa, chef de l'État, Bandoum de Zokoufa, chef de l'État, Bakongo Zokoufa, mais bien vous avez la bouche autorisée, la bouche autorisée, la bouche autorisée. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Vous devez avoir la honte. Stade Yambouchmaï. Ngoïka Sanja Tika Batapi. Babanini. Pelou synthétique. Ngoïka Sanja Tika Bakiti à réserve. Le Loeke Wapi. Mathias Machabidji Moyibi. Gouverneur Akasaza Moyibi. Mes frères, c'est une honte. Nous avons les larmes aux yeux. Nous avons les larmes aux yeux. Nous devons avoir un peu de la pudeur et de la modestie. S'il y a des choses que moi je critique, quand je critique la gestion de Félix, c'est négatif. J'assume mes propos. Personne ne peut me condamner. C'est ma bouche qui parle. Nous saluons notre héros national. Totambolaka, tosomona comment est-ce que bakongomani va souffrir. Otolobate. Bino bosawa nagaka Fati Beton, tout en bagaja, Fati Beton, tout en bagaja avec quoi? La province la souffre. Tout en bagaja avec quoi? Les bas Congo là-bas y a pas moyen. Tout en bagaja avec quoi? Les bandes de là-bas souffrent. Tout en bagaja avec quoi? L'insécurité dans les pays prime. Baba soba bino. Soutenir les chefs de l'État, ce n'est pas acclamer Kobeta Maboko. Soutenir les chefs de l'État, ce n'est pas en train de crier Fati Beton. Soutenir les chefs de l'État, c'est à cause de ma moto, teba pipi, tolandarana, ba ouais, on assume. On doit soutenir les chefs de l'État en lui disant, mon président, telle province souffre. Mon président, il y a l'insécurité qui prime dans les pays. Mon président, il y a tel qui se passe, tel problème qui se passe. Mais chez vous, c'est pas le cas. Chez vous, c'est pas le cas. Les Kassayens, vous êtes distraits. Avec les vous êtes là en train de faire des vidéos, mais sachant que votre province est en train de reculer. Il n'y a plus de Djamo Kassai. Bino Bozana Djamana Kassai. Bino Bozana Djamana Kassai. Et voici comment cette dame ici de Lualaba, la gouverneure de Lualaba ici, Fifi Massou Kassaïn. Aujourd'hui, les Lualaba, c'est fait des entreprises qui engagent les Lualabé là-bas, alors les Kassai. Alors les Kassai, entreprise nini na Kassai eza, ya siko yekoti, ezo engagé bato. Bandeko, c'est la honte. C'est la honte. Tant que l'entreprise moko na Kassai ezali, ozo engagé bachen. Au Kassai, on sait que les métiers que les Kassaïens font, ezaka kotimbo la jama. Ato tangi oza licencié, souka na yo jama. Souka na yo jama. Ozo kota na izuna. C'est une honte.
Et aujourd'hui, nous avons le chef de l'État qui est Kassaïen. Je l'ai dit. Même s'il ne peut pas arriver au Kassai, mais il doit nous donner des gens capables et compétents. Ma aujourd'hui ne s'abomi Kassai. Boye bokamati le souki zenga machasoy. Botini na Kassai. Abomi Kassai yibi. Ateka village à Bakwaboao. Qui a parlé de ça? Parce qu'il est dans l'union sacrée. C'est ainsi que vous cachez tout ça. Parce qu'il est dans l'IDPS. C'est ainsi que vous cachez tout ça. Batubazo qui ne retourne comment il n'a pas vélo. Même dans la province à Bandund. Moi je n'ai jamais vu ça. Même dans la province à Congo, il y a des robinets, il y a des pompes. Pourquoi Kassai il n'y a pas? Pourquoi Kassai il n'y a pas? Au Kassai il n'y a pas. Ce que vous avez dit, vous avez dit, Fatih Béton, tout en bakash. Nous n'avons pas de tingani. Nous n'avons pas de tingani, nous. Nous n'avons pas de tingani. Dis que, bana betu benda fonisal. Dis que, bana betu benda la hambelu. Dis que, il n'y a pas manger là-bas. Tout en bakash, tout en bakash, tout en bakash, tingani. Tout en bakash, tingani. Nous devons écouter les nègres. Benakatanga ba yakumpal. Ba Congo ba yakumpal. Monte de montant sur du l'examba tchabou vite. Nous avons la bouche autorisée de Fatih Béton. La bouche autorisée de Fatih Béton. Au moment que les Kassai, il n'y a rien. À rentrée scolaire, Kalapetao. Université ya OIM. Université officielle de Mouchmaï. Bota la ndenge sali. Université de Tikama, bota la ndenge sali. Est-ce qu'au Kassai, vous avez des universités fiables? Vous n'avez même pas honte. Au Kassai, vous avez des universités fiables. Au Katanga, on chassait des Kassaïens. Est-ce que vous, au Kassai, là-bas, vous avez des universités fiables? Normes internationales. Où les gens peuvent admirer. Na Longwe peut-être Angola. Na Yorotang na Kassai. Mais vous êtes là, la bouche autorisée de Fatih Béton, la bouche autorisée de Fatih Béton. Fort malheureusement. Fatih a dit à Bino. Ayebi ke boza, on a besoin de la peuple. Boza, on a besoin de la peuple. Na Bino. Yo kanisa ba général fantôme. Malgré tout, il a dénoncé tout ça. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Yo mon candidat. Yo peut tonton ceux qui tonton nani kabamba, so tonton kabamba. Vous parlez à la fin de tout ça. Votre intérêt. Mais intérêt à Kassai Zate. Intérêt à Batobandoundou Zate. Intérêt à Congo Zate. Intérêt à la ville. Naza combattant à IDPS. Vous savez la vie combattant à IDPS. Qu'est-ce que signifie IDPS? IDPS. Et la qui si nino. Regarde ici, IDPS la qui. Pas journaliste, vous l'imbe ça beaucoup. Si c'est un naïka na bana bimika ndabinda kuchiko. Beaucoup sina e. Le bon appel par an. Tenaye biango na sengi bolimbi sangai. Na sengi bolimbi sangai. I la kisini I apamba. I na tika on a programme en cahier.